www.potonapoto www.potonapoto. Merci na balandi na biso ya site na bino ya site na biso site weza ko kanton na ba site na surtout www.potonapoto.com site nyati ba site na surtout na pesi boss na ngala mindo fo musa kona kolo jeunesse Saint Esprit na pesi bambote belé na pesi mameti kiondo Mambote place aux animaux na presse pourquoi pas éveiller dans Amado Ligodi tous autres toujours na actualité la biso pe isilité tous wana pour la kokundula o ebata maki poto bimisa na facilité tous allez na bino jeudi na réunion eleka pa frère Patrice tous allez na bino wana botala ki ba image nyonso tout ndenge réunion zalaki na bandeli ndenge pe sukaki information zaki ke to kokutana lelo samedi na cité Bethel et pas pasteur Moïse Mbiye tokokutana wana biso nyonso ba pasteur ba artiste comédien ba artiste musicien ba journaliste nyonso tout yango to salaki awa lelo to kozwa information to yebake matanga ekoma mukolo nini programme eza ndenge nini yango wana na ko ba mingi te tokotana nu réunion oyo to la nani ce que s'est passé na site na biso poto na poto bokozo ma information nyonso na facilité merci beaucoup. Bonjour pasteur. Bonjour. Lelo to ko sangana biso ni surtout to ye pona réunion ya suka pona liwa ya Sœur Marie a wuti kotika biso ce qui total pe bien lelo to mona ki publication ba publier ki Sœur Marie na mort tango mona ke lokwa ni sala ki ondengeni ai choqué très choqué eza elo mo eza inadmissible ego lekate elo randengwana kwa mbozo nzota momoi na kata ndako ya malili babimisi yango bakangi photo pe o sentir que photo wana et photo monte bazongo likolo dazu bazo etana bango ba bongisa hein donc on sentir que bazuma prise de vivre mais salami ndenge tasala ba émission eza choqué muto sa ndengwana na otuna ezo lekelanga ezo vraiment ko lekelanga jusqu'au jour d'aujourd'hui au moni biso ba kinois des fois culture éducation ezana mo ba problème mo ebele mais na kwa ko imaginer te to ko ma tina ba niveau wana. Donc, nous sommes vraiment choqués, nous sommes vraiment choqués. Nous sommes vraiment choqués. Un jour, il y a un coup faté. Un an de temps, il y a un coup faté. Si on a un coup faté, et ça, c'est un succès, c'est bien. Augmenter le nombre de vies dans le net, mais au salon, si on a confié vraiment, nous sommes vraiment parce que nous pour la malédiction, donc on a profité de l'occasion on a honorer Sœur Nabiso. Omoni Sœur Marie a aimé la Nzambe. On a aimé musique dans la Bible. Et dans la Bible, bato nyonso bakenda. Même temps Yesu aya kitanga loba ici David. Il n'a parlé que des biens de David, des biens d'Abraham. C'est pas Gazaki m'a bêté. Donc gardons ce qui est positif pour la Sœur Nabiso. Loué dans zela munyoso mutumso ko fana crash, mutumso ko fina samai, mutumso ala leka boakei, mutumso un accident. Donc loué dans zela munyoso tout, mais ce qui est plus important, Sœur Marie akei. Et bon biso tikalito ke nengeni. Pasteur na katite eza esu na twati so bat bazolo bebele ke mama na ye alekisi Sœur Marie alekisa kinde kuna ye yango ye moko vraiment liwana o ebetaki ebele be bazoba ke Sœur Marie o akufi atiki biso akufi na sida siko bato bazolo beloko wana yo za musali na Nzambe tango zo yo kango vraiment na ebite zo salondini ngana zo bato bazoba ne wana bazo peut-être prophétie pa Nzambe ke bamba okufa te to bayebi ne ba okufa to te manze mo dernièrement awa na yona se batu ke non jour to bota ba to yebi yango po to feta yango anniversaire mais jour to kufa mutu mo yebi yango te pe circonstance to kokufela mutu mo yebi yango te mutu mo za médecin ya Sœur Marie te mutu mo za Nzambe te ba mambo elekani wana je vois que so Sœur Marie za galelo alinga sa ba émission yemo lelo aba na ko démentir bloko moko o bazo menga ko loba wana mais liwe za mystère eza bien te batu ba loba ndenge wana eza ma bien te to honorer liwe Sœur Marie to kanisa banzembo ya mbeli biso quand ça mona oya tikali biso na ebité Sœur Marie ça mona soko mona tanga zo kabilo ka ndengwana bo mona teke likolo pota bo bakisele su pota muso likolo donc ngana osenga na bande konde baza boye na liwa ya mutu basala nango succès te baluka visibilité na liwa ya mutu te baluka ba nombre ba vie matate na liwa ya mutu eza circonstance mo mabe wana vraiment eza circonstance mabe vraiment. Merci pasteur lelo oyo raisonner bana ko raisonner Sœur Marie na nzembo nini so msozo ka nzembo wana vraiment elo ni esa koma na nzembo ezebele banzembo Sœur Marie eza vraiment ebele banzembo bien au Sœur Marie sala eza vraiment banzembo ebele donc bonjour Jackie
Donc eza banzembo ebele eza ebele mokeli na ngai eza ebele bilaka bouc émissaire donc eza ebele masolo akati eza ebele. Ah oui, merci pasteur, merci vraiment. Merci. Dernière réunion autosala réunion ya kosilisa et makambo nyonso kobongisa ko placer donc juste tout ça ce qu'on a mis au point tout ça biloko nyonso au point pour déjà semaine ngoyo to komisa corps nous devons placer ko tia iloko na loko na sika na ngo nde yango monto ko vandisa makambo so oyo ezalaki mwa muke et kotengama to chango na tout droit. Ok, papa Nabiso, je souhaite que la relation ya malamu zalaki na ngona maman Nabiso Marie Misamu, soko tire ko garder ba bon souvenir nini. Sincèrement, nazolinga penza tena lo baboye. Na ola kabino après enterrement, na koza makambo ebele ya koloba. So na bina loba sikoyo na ko risquer na sala ba tema passe. Parce que Marie a sa patrimoine. Marie alokwa eloko liboke oyo batu basilisi kolia te liboke ya bambisi ebele na kati so bolia kingolo c'est que emsu malango etikalaki na kati Marie ti sikoyo muta découvrir ye azana noté Marie azalo kwa richesse moko nkolo apesi biso kwa kina biloko na kati Marie azaki mal compris c'est une servante de Dieu, je vous dis la vérité. Marie azaki proche nanga makasi Marie to ko solane mingi mais bon na koloba na bino mingi soki ebembe ekufi ebembe tokundi wana siko tosala siko émission o ngai na koloba motema na ngai na kobimisa motema. Je vous préviens que na koloba pour la communauté congolaise ya awa pour la communauté congolaise ya poto na koloba pour na basali na nzambe na koloba pour na ba kinoise na ba kinois et na koloba pour na comportement ya ba congolais vis-à-vis ya ba musicien ta bazana na bomoi vis-à-vis ya ba musicien soki ba kufi na sali étude makasi na yako comprendre leur moko ya suka que nous devons cultiver l'amour bien aimé jusque là to loba na munoko mais to sali na bolingote mais botika ko bimisa o eza kati nanga na musikoyo na lakibino après enterrement na osanza. Voilà frère José Marie akufi ada moyembi yo pe atake moyembi bato te là-bas yo kalisiso la Marie na loyembo te na koloba na koyena la Marie na podium boya boko na koyemba na podium mangala koyemba banzembo nanga mukie na koyemba ya Marie ebele et bon soko dit tante ya koyemba na podium pour ba yemba nani ya kozwa tante koyemba na podium. Merci pour la mutuna la bino sœur Marie Misamu ya sola tiki biso baliwa comme ko samela kisasa mikolo comme ko kamusa ba le poète Lutumba imba baliwa modèle nyonso ya Marie en tout cas et surtout biso personne ne s'y attendait. Moi personnellement naïba ki Marie na nzembo yo ebimisa ki wana oya Seigneur toi qui connais mon âme et tout ça et puis au travers ya Moussa na biso qui en contact par rapport à Moussala. Tout ça, document moko surrié à l'époque, on a eu un bouté, tout un peu à travers la ville. Et puis chaque fois qu'il y avait des activités par journalistes, attends, matin, il y a Madilou, tout ça, on a Marie, tout ça qui a Union de journalistes et culturels du Congo, tout ça qui sortit dans mon Moujimaï. Tout ça, là, on a Marie, donc Azam tout. Azam sur la bien, il devait sauter là, Azam sur la bien. Nzambe mutapesa kanzambe azui to peseka lokumbu alikambo ngo maito so la pesa te ba nyonso balingaki Marie oyo bazana mwa eloko muka kitoko basepelaki na musana e ba kamisa po alikambo pesa pasi oyo lega na kimia na pesi bino merci. Bonjour ma sœur. Bonjour. Nina yeba sœur nani? Ngai nazali Adija, chanteuse musulmane. Na yaki awa pona kolela Marie Misamu elongo na baninga. Kutanaka na Marie Misamu vraiment na studio ya JC tutuka to balosa la musique. Toyo kutana isu na cinquantenaire na 2010. Bakonzi ya mboka ba invitaki biso to sangana to zala moko. Vraiment toyaki na zaki na tourner na ngana kisangani na kutana kipe na sœur Marie na lingaka ye mingi. Aza star oya yembaka bien. Aza artiste oya bomba kanzoto na ye. O eza facile te kolata kabiloko ekanga banzoto eza ka facile te. Mais Marie Misamu asala ka yango. Penga na ndima ya za moyembi ya solo na Congo. Merci ko tant on dit mais za moyemba so lelo okoko okanisa sœur Marie Misamu na nzembo ni okoyembela so mwanze mundamu. Yawe nanga yo kumama Yawe papa bana kumama
nga vraiment banzembo nde kokiko salelanga bikamwa yawe salelanga bikamwa banzembo vraiment nayebika bandamdambo po nalingaka Marie Misamu mingi. Merci ma sœur, merci. Toza toujours na actualité na biso o tozo tamisa micro toujours, tozo tamisa micro na site so poto na poto. Pourquoi pas Yemoko Brigitte Anani papa. Bonjour. Ezana isengo moko mona yo po ezana beaucoup ya ba musiciens chrétiens belé vraiment oyo ba réunion o tepe o peto moni bango te lelo oyo to éviter une station oyo to ko sangala awa ezaki pour na réunion to yeba programme c'est passé ndenge nini po to yeba ki programme matanga bataki programme ko ma vendredi le 29 ba ko kunda le 30 awa to ki programme changer to éviter échange programme o échanger pour nani programme changer te programme c'est le 29 te biso to tikala jamais ko le canate ko ça va to le 29 matanga il faut que fausse information va faut que baser le programme ya AMCC biso musicien chrétien bon to annoncer programme wana na date na jour na lieu ezaki na maboko na biso te ezaki na maboko ya l'état yemo mtaso ki yango abisa biso ke par wana za ngambu na ye ndo apesa biso jour na place to ndeko zela ngo to soki siko réponse nango lobby on to annoncer ba to ke jeudi nde corps ko bima vendredi to kundi o boko ke ba le 29 o ba martyr o ba parler du peuple ezaki fausse information ouais puis tu m'as tozongi moi muke vraiment ya kotuna vraiment lelo ose Marie Misamu akeye atiki famille est-ce que oh nous surtout bozo sala on surtout bozo sola ezake bosola kanga dialogue na famille toni toza ensemble na famille ya Marie Misamu depuis mukola kufaka preuve année akufaki na kanangalie mate mais corps eza nangalie poko reko manangalie meza AMCC biso président Patrice Ndaki azui corps na ngambu kuna na changu amemi yango tina ngaliem en collaboration na famille na ye boka obatu ba oloba to ça ensemble to ba reno to sala to ça na famille to vana na bango ba reno to ke mambutu no to zaki to ça na famille lelo so totali bien vraiment merci frère Nabiso merci vraiment eza ebele te po eza ebele pe ya ba artiste musicien mususu bazo lingata ke bazo mangata micro po ba lo banda vraiment merci vraiment po ondimi biso na facilité. Merci Nabino surtout balandi ya site na biso 3W poto na poto merci pour bino surtout bozala ki wana bolanda ki biso merci Nabino surtout bolanda ki émission na bino facilité na ba information nyonso auto pesa bino surtout na facilité bino moko ba uti kolanda réunion nde et c'est passé ya koloba mingi te bele ba pesa ki ba jour na bango ki matin e ko bima vendredi eza faute information eza bongo te information eza que matin e ko bima jeudi matin ko ma jeudi ba ko kundango vendredi e ko za na stade na biso ya munene o ba surtout ba yebi stade monde entier mo ba yebi stade na biso stade mature matanga na biso e ko za la wana to ko kende ko za ser na biso Marie Misamu na morgue ya ngalema o bino surtout bo yebi passe mingi na motema na ko koloba mingi te na koloba mingi te ma passe vraiment boss na ngala mini Mameti Kiyondo vraiment place aux alliés bambote belé na koloba mingi te merci beaucoup à la prochaine occasion na sujet na bino na information surtout on surtout c'est passé na morgue to bimisela bino surtout na facilité to kuta na morgue poto la examiner ba information surtout on surtout bon maki na facilité pe to bimisela surtout na facilité vendredi et jeudi na morgue merci beaucoup poto na poto toujours si tu as quoi une carte na ma site surtout merci beaucoup www.potonapoto